Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Yongode boy, Zela, Bitumo, moi personne n'inda, héroïne paix, Bosela, Tobu Nanabino, des ordres au Salama, moi des ordres ça, oh, pas la lingua, la lingua, la biso à Tofotana, mec, Mukeba, Tofota Moula, Kosa Masagite, alors on va dire, dans ma prison à Binoana, pas ni Boka dans la Kabila. Boebi bien, au moins, Boebi passe à son pouvoir. Il y a un président de la République, président de la République a dit justice n'était de droit. Mais état de droit dont tout le monde a voté. Donc, président Moukeba honorable Nabiso depuis Akangaki Awati Sikoyo. Donc, il y a grève. Grève dans la prison. Grève dans la prison, c'est que Kangaba tout et pour la grève. Tous on a posé la libération à Mike Moukeba. Et ça vraiment nini, tu vivre, tu as mboka nini. Tu as état de droit, on a beau vraiment. État de droit, vraiment beau. Binomo boza ba témoin. Binomo ko boza ba témoin. Mais justice en Zambie le kinyoso. Mbote. Mbote maman. Oui papa, tout le monde sali 3 jours depuis to bandi koya a Tilelo. Honorable Mike Moukeba ya zobi makakate. Au juste des années. Ce que nous devons dénoncer, c'est ce que cette justice n'est plus indépendante. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu depuis le vendredi. Arrêt à la Cour constitutionnelle, depuis vendredi. Le lot, a presque une semaine, jeudi, le lot. La signature au Bako, Mokoroto, à la Lingana. Et les autres, Senganini, Pobachayango. Au Kolandangaï, et Aline, à l'Oboko, en français, une main noire. Il y a dossier Moukebaï. Il y a des criminels, il y a des voleurs. Oh, bako tambo na nzelo bakangi bangote. Batu oh babimisaka bango awa. Et ça la procédure moulaï boete. Ya ona ko baboye. Nazo ebisa ba oh ba sima dossier oh. Moukebaï a député provincial. Ya Kinshasa. Il mérite beaucoup du respect. Je me pose la question, tout comme ba congolais nyonso oh bako mituna nini eko le kana sima dossier. Nazo lo bana ba micro na bino siko awa sasa hivi. Dossier oyo. Tokende na ngo tina suka toyebi bato ba sima dossier o na ko sala communication makasi te nazo zela mettre aya après sa biso version mais j'ai la vraie version c'est que bazo linga ndem ke ba bima awate posa na bango soki muke ba bimi awa ako tuta bango ndenga tuta ka bango pour le régime to anango to za liboso ya bato o bazanga mitema to liboso ya bato o balinga te bato balo babosolo na régime o solo bibo solo okomi monguna na bango. Alors
Nako pesa exemple muke. N'est-ce qu'on a l'Assemblée provinciale kuna. Opposant à susté. Ba opposant nyonso mona wapi politique à Congo, ba opposant nyonso o bazana kati Assemblée provinciale à Kinshasa, ba koti gouvernement Gentini Ngobila. Et regardez, ça c'est quelle manière de faire la politique. À la congolaise, tous autres télémélé yango. Nango elle ba yoki ke cour constitutionnel. Il faut que ba tuba yeba. Godem po alongo laka ba immunité muke bai na ndenge longo banité. Oko ndanga malamu. Alongo li yango ba yeko funda muke bai. Il fallait azwata ko ka muke bai. Oko nanda. Mais article yango na règlement de l'intérieur de l'Assemblée provinciale. Na article na yango 95. Pen article yango 118 et tout ça m'a quitté. Elle plainte à l'Assemblée provinciale, il avait fallu Babenga Ndeko Mukebai Asanini à se défendre. Poi Abenga Ndeko Mukebai te Mbaramoko plainte ou t'es pas procureur général de la République et quoi une assemblée provinciale. Quoi une assemblée provinciale faut pas tubaeba mutafunda ki nani Mukebai et nani et Ndeko Monanteba. Donc Godé azui kaka lito ya ko kaka Monanteba. Azui temps ya ko Ndeko Mukebai te déplace tout les qui yango to kay to fondé na cour constitutionnelle. Beaucoup ont constaté que ndenge makambo salami kuna l'Assemblée provinciale et salami na ndenge longobanité. Tout cas la cour de cassation ndenge moko. Dieu ne dort jamais. Cour constitutionnelle a pesi biso raison. Alobi ndeko Godin Poye au violé règlement d'ordre intérieur il y a quatre assemblées provinciales. Au violé peli sous constitution. Ba pesi biso raison. Mais ce que pesi mutu raison. Et si et tu as procédure administrative mike. On a déjà fait ça. Alors, yebisangai na ko tuna sko motura na ba oyo ba juge o ba zalina mibeko ya mboka. Arrête ton jugement wana. Il y a une personne la Bible tonini parce que si siko ba ko yebisa biso ki il faut pas signer. Au moins Bible za munene. Pour signer Bible aussi ça on le loté. Siko arrête wana ezana et personne la Bible to ezaka ba papier Zomi Tomitano. Ils oublient que les députés détenus ici, donc Mike Mkebai a recouvert l'immunité. Alors il a le droit d'être libéré. Toutes les procédures ont été respectées. On a madame, on a un dossier. Comprendre? Nous avons la justice, Asala Moussala Nango, Nandenge Logobani. Bah éviter quand la population. Ça fait 3 jours que nous étions ici lundi, mardi, mercredi, le jeudi. Et si quoi décision ni asuka bozui, poti si quoi abimité décision ni est-ce qu'il y a asuka bino bozui. On va faire la pression jusqu'à ce que Mkeba aux Alibanda. Toko lembate, eza makambo boko sala kuna na kuku et ko lembisa biso. Toko cha pression la façon moko ya ko sakanate. On mettra de tous nos moyens, mais tout en respectant le test. Tout en respectant la constitution. On fera de tout nos mieux pour que bateau bazana dossier à Mukeba na maboko ba libérer yango. Moi na mboka abi malibanda et sika na ye ali a on a prison te. Et sika na ye ezali kuna na kati assemblée provinciale à Kinshasa. C'est jalingo et ali polele kuna il faut azonga sana musala na ye kuna. Mais assemblée provinciale on peut réparer Godin pour lobby qui a rezonga directement te. Problème ya Godin pour kotangela kanga yete. Godin pour na ko ebisa boy. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Cet arrêt-là doit s'exécuter sans problème. Je te renvoie dans la Constitution, l'article 118, c'est bien dit. Et puis, à côté de la TV, Lungila, soi-disant porte-parole, Lungila ne peut jamais engager l'Assemblée provinciale. Nalanda qui bangonde na top Congo, atindi Lungila abi, akozonga kuna te pour mes aïté. Nako yebisa yeboye. Mosala ya junior nemba ya lini po yende muto rapporteur ya assemblée provinciale. Poko na madame akotindela kabiso mwana o Lungila ala lo koso mbongo akolo babiloko moko ezanga tina. Je le dis et je le répète, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Ndeko Godin po tu nous as dit que tu as 15 diplômes. Nazo mona musala 15 diplômes yeko sala te. Poko na madame tozana betap mi balé. Je ne veux pas tout dire ici. Betap mi balé ezana étape ni tu attaques l'étape à Liboso. L'étape à Liboso, c'est la guinine. Ndenge balongola qui va immunité de comme Keba et ndenge logobanité. Alors, tu gagnes le procès wana. De la minute ndenge zawana, c'est en violation des lois du pays. Donc, vous détenez un député en fonction. Veut dire, n'a pas immunité et ça la magaté. Pour ndenge c'est que deuxième procédure. Tu sais, avant ça, bah suspendre de comme Keba.
c'est la procédure maintenant qui reste. Banda ba suspenda biso, to tikala sikona na je crois tout ça là déjà si je me trompe pas 8 mois. Sora bimi awa na pression to kocha. Alors on va attaquer maintenant la deuxième procédure. Il y a ndenge pe ba suspenda kaye na ndenge ngo banité. Ko la ndanga malam ko ba kongomani nyonso tout to ko lembate to ko tele dans ces pays nous devons apprendre à défendre de vraies valeurs. Ko la ndanga malam toko tele mena lolenge ya kosala musala justice o tina suka jusqu'à ce que mec sera libéré, jusqu'à ce que bakongomani bakozwa justice ya malonga na mboka oyo wana batu faut ba retenir baye bango ke kozala bongo. Nous n'allons pas nous fatiguer, on va se battre jusqu'à la fin. Wana baye bango bakanga yango mukeba ya kozala libanda ba manœuvre ba kozala lukuta wana boko kokabiso te. Balandi ya Congo Esengo TV mbote na bino mo boti Olanda commerce ke batu balobi ba interview ndenge batu basali depuis toyaki atongo ti siko honorable Mike Mukebai azobima kaka te tozoyeba te dossier yango eko eza nini juste ti lelo depuis mardi batu baye mercredi baye lelo lisu jeudi batu baye abimi kaka te. Donc dossier oyo eza à suivre. Tozozela mettre avocat aya parce que balobi yende mutu azana décision finale. Tozozela aya comme ça tant akoya message o akopesa tozanga te koyebisa na bino balandi na biso ya Congo Esengo TV. Touti musika na combat oyo. Lelo bozala sure que Mukeba a gagné combat oyo. D'accord? Oyo eza décision ya cour constitutionnelle. Hein? Bomoni décision yango toza nango, eza te photocopie originale. Lokola toza na décision, il fallait tokende na cour d'appel place bakanga kae pona yende sikoyo akoya kotinda batu awa pona basala nini babimisa ye. Eloko ebomi biso lelo eza nini ezali grève ya ba magistrat. On comprend te grève ezali batu nyonso bayebi grève ezali hein ba magistrat basali te. Ce qui fait que tosololina premier président ya cour d'appel ayebi sibiso tozonga lobby à part boyo kananu boza la calme à partir ya lobby hein bakoyebisa biso qu'est-ce qu'on va faire boza la calme ngai naza avocat ya Mukebai na oki jamais kokotela que ce soit boyebi nga non balandaka nga bayebi ndenge na lobaka. Donc so nga na kiti awa na ye na décision oyo eza po na koyebisa bino ke non bozala calme makambo eza bien. Ah décision yango oyo boyoka natangela bino mwa passage moko boyoka cour alobi boy hein pour ce faire. La Cour juge que le bureau de l'Assemblée provinciale devait entendre les demandes des députés provinciaux. Lokola Sali Angote, il a violé la Constitution. Au cours Moutalobi, donc,
assemblée provinciale bureau assemblée provinciale a violé la constitution. Boyo kasiko na suka cour à lobby boye. Cour à lobby déclare contraire à la constitution la décision numéro 014 APK presse 2019 du bureau de l'assemblée provinciale et l'a dit nul est de nul effet. Donc décision na eza nango lisusu te mukeba ya sia zongeli ba immunité na e. Donc eloko ebebi sikara muke ezaka grève. Ouais. Na lingina tuna question bandeko baza awa. Grève vane salami na ba magistrat. Na minute na document o zangango po mukeba abima na prison. Toza bloqué wapi? Kasi yango na lobby boye manifester. Mais biso toza bloqué. Yango na lobby boye, yango na lobby boye. Omoni document oyo, hein? Mutu aki kotika mukeba aweza nani? Magistrat. Kaka magistrat ye mutu fo ya sala nini? Aya tika ngo e pas directeur ya prison. Ngai na oki kotika yango te. RAE atiki yango et puis to sali nini abimi. Mais to solo na premier président to expliquer to lobby malgré grève hein, o lukela biso solution. Yango ebisi biso to kende kuna lobi na tongo to solo la. Donc bozala vraiment calme hein. Mukeba ito si to longi na biso. Bolingi to kende? Bon, to programmer problème ezalité. Bon, to sala boye. To kutana, to sala boye. Bon, ça va. To kutana ngai na bino pas honorable à partir wana tokei. To tia 9h, hein, bambouteillage le temps na kom, hein? Ngai na bino to sali cortège tokei. On comprend, hein? Ok, ça va. Vous à la caméra, tu s'appelles mingi mobilisation oyo. Attends 3 jours au Bossali, vous constatez que vous perdez rango. Déjà dans le monde entier, va comprendre que Mukebaï a sa force. On comprend? Tu remercies bien les politiciens. Makamba politique ezaka benda singa bango balemba. Foye ba Mukeba za moteki nguba te moteki mikata. Naebi. Poto banaki le no azobima. To sali le 3e jour. Omoni eloko te, eloko eumelaki. Omoni eloko eumelaki ezalaki yango. Ba ebisa bino ke non juge il fallait signer azalaki te. Yango eloko ande komisa biso yango ti. Yango ti. Toza nango déjà. Donc esili yango yo te. Omoni yango ti. Et là, vous mettez qui yango? Non, ezali grève yango na lobby te. Lobby yango va couper sa biso solution. On comprend? Lobby toya, bisona bino tokutana et pas honorable. Towe bandenge nini? Kasi bolobi keto. Kasi bino bolobi nini? Boyoka. Bon, c'est ça la voix de la majorité. Problème exact. Mais au moins, on a expliqué que non, Ngaï lobby, na ozala na cour d'appel. Parce que nous sommes déjà la même vous proposez ni donc tokuta na wapi na cour da uye na ndaku majorité bazana moyen ka ba pa Mukiba iti ba préférer place to za bloqué to se retrouver na place na wapi na cour d'appel tokuta na ça va place cour d'appel ça va suba toujours en direct il y a prison centrale il y a Makala bino mo boto landa ndenge nini avocat utikoloba ndenge nini expliquer bino donc rendez-vous comme lobby na 9h maintenant ça va kutana na cour d'appel pour na koluka kozwa décision pour na liberté il y a honorable Mike Mukebai. Tokuta na bino lisusu kaka lobby, merci na bino nyonso oyo. Bozala qui toujours branché na Congo Esengo TV. Merci na réalisateur na biso Pichu Monsia de London. Merci na yo Babi Lour Panzu, merci na yo Edo Pongo Aigle, Dodo Pongo Aigle na Majesté, merci na yo, merci na bino nyonso bozala ke belé. Cédric Amukadi, merci na yo, merci na Dina Mushia, Nancy Mawete. Bino nyonso na pesi bino ba merci. Tout le monde na lisusu lobby, to continuer toujours kozala na bino, to kozala toujours donc derrière Makambo dossier oyo to rolande lango tina suka jusqu'à ce que to kobimisela bino jusqu'à ce que honorable Mike Mukebai akozala libéré ngai na bino to kutani susu mokolo ya lobby kuna na cour d'appel.
Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV.